déjà na Kisasa na moment on a gen batu ebele ba déjà je na voyager et pourtant na zaika na Kingabwa na Libongo. Mais na ndenge ya baka quartier na biso kenda ba de na sina kenda zone yo zira mukolo départ maswe ko ouais je connais ba été que voyage wana normalement ezaki bozela lisusu basi ba enregistrer bo futi ba mbongo nzoka ni ba bazela na fu ba sala so ba chargement ba bloka bongo tout ça ta ba 2 semaines oui 2 semaines pendant mais na Kisasa ba ebika ke tu vas c'est kenda mais na na bongo ngabo na ba kutu que son âme repose à peu mettre chaga namona na Gibonga Kingabwa namona obatami amona wati c'est-à-dire du fait déjà parce que ba na kenda moi ba so moninga yo ça pas dans ça oui ça ba mdenga na melami moi ya deki tout mon a payé souci tu vois on a dit no bimo que so marché ça qui veut nous gobeta no moi tour après ngai na ba ndena vivai penda ndena botama na Kisasa na kolaki na Kisasa na tikala okoma libongo na tezemba liboso na koma libongo na Kingabwa. L'homme prudent voit le mal de loin. Alors na sali na libongo 2 semaines dollar na kati ya bateau auto voyager na pendant 2 semaines au bulamba wana buliaka wana makamna bino nyonso wana ezaka tokende lelo te tokende lobi te ti pendant 2e semaine ekoki ba pena ko annoncer que tout est bon mais na tozokende ndesco bateau est démarré une zela mais c'était pas facile quoi tout ça na sala au moins 1 mois na mai ndena longwa na libongo ya Kingabwa pona koma na nini la première mboka na lubaki na Ilebo. L'homme prudent voit le mal de loin. On appelle ça quoi schéma parce que c'est vrai les qui faut tellement un schéma là yo. On appelle ça quoi schéma ya nzela wana po mapoto. Moto apesa nga schéma ya kobima nzela wana ezalaka sipio mosengo. Baza ba vieto ina bango na Mombele. Na sta on a lobi sipio mosengo na moni pe kulutu Jacques Makaya. Bango mibale ba bimara nzela moko. Bango ndi ba pesa nga schéma. Bazara na Afrique du Sud. Ah ok. Bazara en Afrique du Sud. Et puis bango ndi ba yambanga kuna. Ok. Bango ba yambanga. C'est-à-dire ba bisinga ke yaka nzela o. Po na yebaka ba Richard Imama Banzo na ba Jean Baptiste bango le ba okende nzela ya ba Nigeria ngam na pesa bango schéma. Mais schéma na pesa bango mutapesa ngo koko kitoko ki mon petit frère o ya zana Gabon. L'homme prudent voit le mal de loin. On est préféré une nzela Afrique du Sud ou une nzela à côté. Bon, on a ni nzela. Bon, nzela au côté de chaud Afrique du Sud non, au contraire, ngana linga na kende Gabon. Puisque ngana ça na mingi Brazza tant na inakini. Na bande ko penser mingi na ke Gabon. Mais na joie chance au Kenya Gabon tête. À chaque fois son ngina ça programme au côté même ba côté ba France ville au moins la magamo et yakini fona zonga. Na joie chance té. Mais na ki ko zo gusi konde ya poto ndeka na okende ba Brazza ezaki na mission au kende poto par Cameroun. Omoni siko pa Cameroun ndi ba kopesa ngape ba jia okende faut kende ba weso ba biloko mo ba ndengwana na joie pe chance té. Tant na zongi na kin Congo Brazza et là ils ont sanga kin wana de na zangi envoyé ya France guerre et salami na Congo Brazza ya lisubana sasu ba obi ekoyaka mambebele ba Brazzaville ba katsaka na ngam na biso siko na komaka empêcher ya ko sala nzela o ko memanga genre ba Cameroun pona ko tato ba nzela ba Nigeria puis ba riki musia na bayaka ba nzela iti ba Nigeria bon. L'homme prudent voit le mal de loin. Lebo na komi na Lebo Kokoma tokomi na Ilebo na yina grand frère cousin na biso moi na tante ya bandosa na bralima le quoi na ebisa ga déjà que kulutu nga na okende voyage mais na okende banzela Ilebo abisa nga OK toza na délégué ba délégué ba bralima ba partout ya nosa na bralima apesa ngai kombo ya délégué moko azaki na Ilebo ya bralima kokoma na komi to na kiti na libongo et là liboso na nga na s'informer si délégué wana ba période wa to ina ba téléphone non ils a quitté il fallait que oui ba bisinga délégué to ebinda kuna za ipe non ya libongo na manga ti pas délégué wana na ina lettre
Oh, bah, ça y est, recommandation. Oui, recommandation. Na comité pas délégué moi et Ambibi Sobo. L'homme prudent voit le mal de loin. Ça vous a combien de jours, Lubumbashi? Lubumbashi, dans la Kenda direct déjà, Lubumbashi, puisque ça rallie. Ça rallie. Dans la Kenda direct, Lubumbashi, mais train Lubumbashi, na banzela, train, il gagne au Kobe, tapé, sous sa table 2-3 semaines. Oui, au Kobe, tapé 2-3 semaines, puisque le train Congo, ça train, bon. Et koufara na ngona banzela batrema ne koufara pa mapamba après ezaki pe na batu musu bano ebisa biso basala ba gene ti ba commerçant loka balinga koteka na nzela so bamoni mboka mobo on ba bendaka ba tio oyo ya pression train telemi parce que ba osala ngone ti mwa pan po bakitsa babilo na ba teki na mboka wana bateki na mboka wana pe ba arranger parce que so basi bakati bongo bokola la pe jour moko to 2 jours bozala na mboka mobo moni parce que ngako longwana nga ilebo tina koma kananga na umelaki ba 2 semaines pour makomakana koloma il est beau pour to komakana puis ça bamboka ti OK komakana il est beau eza grande ville kananga eza grande ville mais entre il est beau na kananga ba village eza. L'homme prudent voit le mal de loin. Na sala qui quand même effort pour épargner quelque chose. Ozaki moko tamolana ba non na tamolaki ngamoko te na tamolaki moment na jeune marié Ozi mwasi mimi mwasanga lumimi kono mwana ngani mwana ngani te komeli yangayo kaso bali me mwana ngani so dezo bali ya so mwana ngani dota mwana mumi iyo banga ino mwana te papa omoni la vie baloba qui risque rien à rien en plus ngana na terme mo na ebisa ba tout l'impossible c'est pas moi moi l'impossible c'est pas moi d'ailleurs ba o ba ebinga ba l'impossible c'est nga dans la place où baïb ça n'ate que kuna balekate to wana basala te to na bakota te puis c'est naïbo kota tout moi l'impossible c'est pas moi mimi moi aussi sur le ça y était dans le solo puisque na obetanga OK c'est mais quand même avant de ça le solo faut tu quand même ndenge parti musu ba mona amda ko moi si neti banzela o biso le gars qui wana so moi c'est ba ko botola yo bon ça dépend akokima yo. L'homme prudent voit le mal de loin. Ça dépend, il y a Bassi. Oui, au moins, il y a tout à l'heure que les gens ont comme sous yo soko yebisi ngai. Il faut nandi mayo pour yo vivre. On comprend. Na kokoko yate so yebisi ngai kenzela o biso to lika ko ke na moi cité ngana ondi mayo. Tant on benga ngape ke ko na moi cité na ondi mayo. Neti ba master ba yebisa ngai. Ba master. Pour ne pas citer les noms, bah ça va être ça que tant que on a comme na fait ici, na bah ça va être ça que kotinda moi si na pototé, à kochamwe, à okende wawa. On comprend? Ben tout ça qui na mutu makasi il y a des fois PMSO yoka kité. On comprend madame non lingana lo non. Donc voilà, mais nanzela et parcours wana en tout cas côté kuna so ba botolo moi si c'est que moi si na yo déjà za moi si à malamté. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Yesu sauti pao nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobe la vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobe la vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango
tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobela vie en gros Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Jaffa Kofere de Finchman Papi Gen tolobela vie est-ce que nazalaka moninga na yo te est-ce que nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie. Azalaka moninga na yo te. 4 fois, peintre, Washington, le grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Nazalaka moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molode tolobela vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour.
Yuniche Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Oh, ouais, yo yaka. Ah là on a biso. Eh, yo mana que pas bendier. Et pas balibani. Mais ah ouais, chez maman Yuniche Banze. Ah ouais, non c'est ça. Non c'est ça. So toi compétent. Bino moko bomoni chez maman Yuniche Banze. Nyonso ezali. Ya kolia, ya komela, ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela nyonso ezali. Boya ebele boko sala desité boko sepela. Topesi bino mbote partout, Bokolanda biso, boye à travers Tolobe la vie officielle. Voilà, merci Nabilo Nyoso, merci Nabandeko Bo partagaka. Merci la confiance bozo pesa biso. Bozo permettre tout contre la banda konabino. Retour à tout pesa bino merci. Sans bino tam se peut tout kanga magasin tout ça sous musalote. Souci au bozara nango pona biso so moni biso te chaque fois. Merci Tozali. Tozali. Washington, grand pays Dominique. Diman le rapport, tu es déjà aux anayo. Diman nayo. Emile Bamba de Zurich. Jérémy Boma na Canada. Didier Yiyi. Platini Chipamba. Ah, Platini Chipamba. Où met là mon frère? Sanyo Mystique. Ilolo patient. Patient Ilolo. Aller-retour. Karambongo. Hein? On a Bazapena. Base. Au moment Pichu Pacha Sotali Konko na Norvège Azakawana. Merci la réalisation à Chris Ndongala. L'on a Zoyamba 5 kitoko aigle. Koko kitoko na pesi yongo tebele. Nazoyamba 5 kitoko parce que Makamba Olobeza ebele. Tobeta li solo parcours. Je crois que Tobeta kama solo na biso, l'autre solo parcours na ye. Ayo ko partager pe biso expérience oya viva, nzela oya kendaki. Biso kendaka boy. Biso na gauche et droite. Mais de balobaka tout chemin et celle qui est tukutani. Alors il y a bête la biso kuna pour te bête mingi mingo binet biso to ya banzela ya ba Cameroun, ba Brazzaville, yeso akenda kota est. Donc bête la biso nzela ya Afrique du Sud. Ban Afrique du Sud tout. Le lion de la tribu de Djobour, Micho Tamboué. Bovanda bolande mission oyo na 5 kitoko aigle. Moko ya biso na leko so ba liangando, c'est-à-dire moko bato ba umela pe na Afrique du Sud. 5 kitoko bonjour. Bonjour, Papi Gen Tolobe la vie. Bonjour. Welcome. Huh? Thank you so very much. You are welcome in this TV. Thank you, thank you. De toute façon, vous avez un monde na yo, bato yebi. Mais avant tout banda autant ça le voyage beaucoup na Gabon, yopelo ko ngai pigeon voyageur au kenda à gauche au kenda à droite. Autant ça le voyage beaucoup na Gabon voyage avec les kagin ndengeni et puis but voyage ngini. Merci beaucoup Papi Gen Tolobe la vie, merci na bandeko nyonso bazan la confiance ya Tolobe la vie au balandarayo et bon nazo préféré mingi batu ba comprendre que ndengo uchuko lo ba ngalo gola yo lokola ngai do biso ngai déjà l'aigle de l'Éternel puis c'est ba aigle basé belé de l'aigle de l'Éternel 5 kitoko sa jamboka ouais, voilà to mesana ko pumbwa na kendaki Gabon normalement ezaki na purement na raison ya visite ya oyeba mboka ya comprendre ma solo nini sala na mboka wana puisque bomonde toza bamboka libanda awa na uta ko le bande ko dernièrement tozo penser beaucoup plus tout le monde congolais nous surtout à penser à le quoi za na poto ba imba même na ba musicien ki ngana na poto ko zo mayele ko zo mboka pona osala et tout le monde a une vision wana que so ina zo sala quelque chose na penser pe mboka na ngana na ko tonga nini na ko sala nini du point de vue business tout ça alors côté business ngai eloko o na sepelaki que ça les alaki que il fallait
Nakomana au Gabon. Na mon Koko Kitoko qui est mon petit frère, tout ça, 26 ans depuis que Kabwana tout le monde a été. Et na comprendre est-ce que na Gabon peut tout créer, puisque tout créer na Congo. Biso zaba o temps mususu, beaucoup ko essayer na mboka na omoko mais ba abuser. Donc tout ça tout côté la bamboka mususu na ko na Gabon na moni ba français ou ba faire kuna, na moni ba libanais, na moni ba éthiopien, na moni ba malawite. Pourquoi pas biso est-ce que photo qui n'est au ça na Congo. La raison, les premières raisons, il y a visite pour notre la famille. Et deuxième raison, pour notre joie idée en Boka, afin que l'objet soit une zone qui n'a cause quand même une éloquence au salaire en Boka. Puis c'est dans un mécanisme vraiment à créer en Boka. Voilà. Donc, voyage les gars bien tout le temps. Si, donc, en grosso modo, voyage les gars bien. Dans mon Boka, dans mon communauté, voyage les gars qui bien. Tel mes amis préparés, bongo, donc les gars bien. Ouais. Ezekiel Mbuko atuna yo atuna otro abiozo mona na te ozo na te déjà mo le moment pona passage Ezekiel Mbuko aza prophète na biso o bato balingi mi ba bengi l'homme du moment toi na vibration mususu mo le bapona Ezekiel Mbuko merci beaucoup yana bela tout le temps comme na yo oui na yo ka ngo ba benga nga pe mingi na bato mususu mo benga nga mais on dirait yo mutwana comme on zo sa mingi na munoko na ye eza bato mususu ba benga na ndenge bien te pona ye. Ok. Non, Denis, le pasteur, Azako Loba, Azo Télémela Baninga, les pasteur, tout ça, mais Nanenge to Yebelio. N'habitez pas Yebelinga, peut-être Bayebinga n'a trop sérieux, oui. Bon, Nanenge to Yebelio, Ozo coopérer, n'a pas battu, tu as n'engouana. Bon, Ngai, déjà dans Yebisa, l'homme du moment, prophète Ézéchias Mbuko. L'homme de la repentance totale. Félicitations d'ailleurs. Félicitations na prof nga la landara biloko nyonso oyo azosala à chaque fois azala na plateau ya tolobela vie na landara et na sepelaka ndenge wana na sepelaka ndenge alobaka omoni ye babiloko azosala ya bamai oyo babiso toza nango eza bamai nanga mpena na côté ya parole des sages c'est nga parole des sages nasala eloko wana mpona osepelisa bapasteur te parole des sages, les allois ndenge au salaka laisser partir mon peuple n'a pas mettre Churamboma tout ça. Parole des sages arabongo. Et Ézéchias et l'oiseau sala et sa parole des sages. Puisque normalement balobraneni témoignage ya vie batune surtout bayaka azo témoigner oyo yé azo mona oyo azo vivre. C'est-à-dire makamu yaza mosala nzambe. Sauf que azo dénoncer ba faux. Il faut biso to trust, il faut to dans la confiance na ye. Tout se poser la question, comment est-ce que Moussali a dénoncé Bassali? C'est que Azan a besoin du royaume de cieux, et à la perfecte, et à la parfaite. On a besoin de boire, comment nous avons besoin de bosso, mais Missala bosso, ça les a malamté. Azan pasteur, Azo Ponanga, Azo dénoncé pailleté, Azo dénoncé Moussalo Bango Bassalaka. Gen, Nalobailo, Nalobaka, au moins de Tozabo et Navi. Ce qui moi na moi si ce qui moi si a ebiso biso basi tolinga kaboy mais tolinga boete ndimelai ngala linga te moi si alobaka o mibali bazato mabe tona yoka mubali aloba basi ba mabe ngala linga ka mubali alobela basi makambo biso mibali moi si alobela biso makambo bango basi pourquoi puisque moi si soit alobelo makambo na bango basi c'est ka okosate mobali pe so azoba makambo na biso mibali c'est ka okosate donc toko se contredire te pasteur so azoba makambo ba pasteur c'est ka okosate si ko bango balingi langage na ezani le roi za pasteur c'est-à-dire a couvrir ma benyo soto ezole kana cher ba pasteur est-il veut ba bebisi ba mabala batu nani ayebite ba pasteur est-il vrai ba violer ba na mike na église nani ayebite ba pasteur est-il vrai baza mitema mabe nani ayebite ngala ucholo bango na kufele ya mimoko azara na Afrique du Sud mwanza kashala leki ya caché kashala ya caché na opesi ombote place ozali fa wana musala oyo asali na Afrique du Sud wana mais fa wana kufi pasteur mon côté Afrique du Sud a telema ki apesa ta place basa mémoire na na lobaki on a ba raison na bi baza mitema mabe siko soki na leki na bi pasteur mitema mabe yo ngo ebisanga na toucher pas mais ouais prophète Ézéchias Tamazoleka awaza wente non ce qui m'a bézali il faut qu'on dénoncer on a appuyer donc félicitations na
prophète Ézéchias Mbuku ngai na lobi na zo appuyer yé na makambo ça non pas peut-être pour battre bakoyoka atuna kanga to aboka kinga libanga to non ce qui prophète a coupé sanga tombo te to ko lo ba premièrement na zamo na tolo de la vie deuxièmement ebi na sa jamboka ayebi nde na lobaka c'est pour nga na zaka na pireté yé pas zaka na pireté so amoni nga na problème à la table na yo aloba so na moni na problème na la table no na aloba siko ayebi ke banzelo yo nga na zana ngo banzelo ba aigle de l'éternel ba sa jamboka paranango non oyo ako applaudi photo applaudi batu bazo telemela ye na makambo oloba et zalaka batu oyo baza ko se retrouver na mabe o bazo sala je pense que c'est ça voilà. Tu as voulu le biseau, prophète Ézéchias Mbuku, tu peux chier un bout de belé, place aux as, Zalarando, Zalaravana, continue. Je crois que Michel Ngou, tu te connais titilango, parole des sages. Vas-y, pour nga na soir. Nga so koti soui na traitango na moni a etikali, voilà. Merci. Alors, tu vois, le parcours na yo, il y a Afrique du Sud, Nengo Bima, Kinshasa. Je crois que tu as la possibilité aussi de ça, et aussi de ça, et loko lelo. Je crois que tu as par série, hein, tout doucement, pour pouvoir comprendre, parce que Banzelo est très sensible, Makambo, il a vraiment Makambo vécu à Batu. Donc, Ezali, émission, tout ça, tout ça, de Ming Banzela, Moussous, Menenga, le loto bandapel, Awa. Après, ainsi de suite, au Képé, Batou, Bakena Bangola, Bakena Banzela, Poto, Nzela Bangola, bon, mais on peut pour tout ça, déjà, Moussous. Mais Afrique du Sud, je crois qu'ils ont Zamba Liboso. De Kinshasa, parcours nayo, ti Afrique du Sud. Les cas Muntu, nous on appelle ce mot belé. Alors, mais quand on met ce parcours nayo, de Kinshasa pour comme en Afrique du Sud, Nzela Makolo, au Sarandé. Ok, non, avion, tu Nzela Makolo. Non, on a que Nzela Makolo. Merci beaucoup, Papi Gen. Ngana Bimara na Congo, c'était dans un moment il y a Kabila le père à Zokota. Kabila le père a continué na Congo et je crois que c'était en 97 97 nde to baka ngai nde na bimi na Congo donc bima Kinshasa ezaki na 97 wana alors banzele zalaité du fait déjà na zali na mutu na na sina cheke il faut na bima ngala na bima pena tena ki d'Afrique du Sud ngala na bima idée na ngai donc projet nyonso na salaka ezala pena nde pona ya miki pona ya France ben il y a qui ça là qui de na lobara na ba chaîne mususu na komara na moi impossibilité il y a aussi la voyage en France malamoko du coup et ça là ingai que bon na adopté dans l'Afrique du Sud na kende na nous ko vivre en Afrique du Sud comme ça après je vais voir ceux qui na moni ba nzele fungwa mi to opportunité ezali nde na ko tala ba makambo poto. Alors, on a mis na Congo, na Kinshasa, na 97, wana, je crois c'était dans le mois d'octobre, hein. Fait dans Abimara na octobre. Donc là, ils avaient qui va période à couvre-feu 18h. Bah tu vas sur les bandatés. Bah contrôle les acquis trop, bah makambo acquis trop. Aninga la juste ko nzela ya. Na bi bon, bah pesa nga nzela mo ba singa ba bi ke na kende yango par bateau. Or par bateau, il fallait au kende il est beau, Obimi Kananga, donc il est beau, Obimi Kananga, Obimi Banzela, Mbujima, Iwana, Kalemi, Banini, pour Oya Okomana, Lubumbashi. À partir de Lubumbashi, nous avons un bateau qui est. Nous avons un bateau, donc, et ça là que nous avons un bateau na Kingaboa, nous avons un bateau na Kingaboa, nous avons un bateau na Kingaboa, bateau. Déjà na Kisasa na moment na gen batu ebele ba déjà il na voyager et pourtant na zaika na Kingabwa na Libongo mais na ndenge ba quartier na biko sokenda ba na sina ki zone yo zira mukolo départ maswego je connais ba été que voyage wana normalement ezaki bozela lisusu ba si ba enregistrer bo futi ba mbongo nzoka ni ba bazela na fu ba sala so ba chargement ba bloka bongo tout ça ta ba 2 semaines oui 2 semaines pena mais na Kinshasa ba ebika ke tu vas se kenda mais na na bon ngabo na eba kutu que son âme repose en paix maître Chaga na mona na gibonga kingabwa na mona Obatami amona wati c'est-à-dire du fait déjà parce que ba ebika na kenda moi ba so moninga yo ça va pendant ça ouais ça ba ngai
na melami mama ya leki tata tout on a payé sous tu vois on a dit no bimo que ça marche ça qui veut nous compter no mois tour après ngai na ba ndena vivai penda ndena botama na kisasa na kolaki na kisasa na tikala okoma libongo na tezemba liboso na koma libongo na kingabwa ouais imba liboso na moni bon ingabwa ba bato ezakebele na si wana bato bateka ka ba mbisi ba nini tout ça il vraiment ba liboso alors na sali na libongo 2 semaines dollar na kati ya bato auto voyager na pendant 2 semaines bolamba wana bolia wana makamda bino nyonso wana ezaka to kende lelo te to kende lobi te to ti pendant deuxième semaine ekoki ba pena ko annoncer que tout est bon maintenant toujours ken un discours bateau est démarré tous une zéro mais c'était pas facile quoi tout ça na sala au moins 1 mois na mai ndena longwa na libongo kingabwa pona koma na nini la première mboka na lubaki na ilebo ça la 1 mois na mai 1 mois pendant tongo etani butu yindi tongo etani butu plus 2 semaines au consommer déjà 2 semaines on a consommé c'est-à-dire tito zotambola moi comme apé bamboka mususu batu etelemi bususu moi quelque temps place mususu batu bakiti ba profiter bateki biloko na bango to basomi ba biloko boleki côté mususu tellement ezali ba moment ba ya ba couvre feu côté mususu ba okitsa bino tuna ba bato busali milongo ba bandi contrôler bino biso bato mesa na ba chapeau boye et comme pena ba conseiller bino que faut pas la ta chapeau c'est-à-dire il faut longola chapeau ou comment pena ko frotter moi front puisque ba ligne o etikalaka c'est non ba afdel eza lokolo za soda o la ta béré et ba swahili wona na nani na 97 na 97 oui ba ba swahili c'est-à-dire ba kangaki déjà place nyonso to eza na port ba soda déjà afdel bazala wana puisque mokili ekoma ya bango place nyonso tozoleka so ezaka ke contrôle kozala bino tout bokita question mo vite fait na pesa ko schéma parce que c'est vrai les qui faut tambo na schéma na yo na pesa ko schéma ya nzela wana po mapoto moto apesa nga schéma ya kobima nzela wana ezalaka sipio mosengo baza ba vieto ina bango na mombele na stango na lobi sipio mosengo na moni pe kulutu Jacques Makaya bango mibale ba bimara nzela moko bango ndi bapesa nga schéma bazara na Afrique du Sud OK bazara na Afrique du Sud et puis bango ndi bayambanga kuna OK bango bayambanga c'est-à-dire bayibisinga ke yaka nzela o po nayebaka ba Richard Imama Banzo na ba Jean Baptiste bango le ba okende nzela ya ba Nigeria ngam na pesa bango schéma mais schéma na pesa bango mutapesa ngo koko kitoko ki mon petit frère o ya zana Gabon ke boya nzela ba nzela brazanga na omema bango bakota ba nzela bo bakende mo ngasiko ba kulutu sipio mosengo mutu bapesa nga nzela wana oni o préférer une nzela ya Afrique du Sud boya nzela o ya côté bon orandeni na nzela wana bon nzela au côté de chaud Afrique du Sud non au contraire ngana lingaka na kende Gabon puisque ngana osala mingi Brazza tant na kini na bande ko penser mingi na ke Gabon mais na joie chance au kende Gabon à chaque fois son ngina ça programme au kota même bakota ba France ville au moins la magamo ye ya kini fona zonga na joie chance té mais na ki ko zo gusi konde ya poto ndeka na okende ba Brazza ezaki na mission okokende poto par Cameroun omoni siko par Cameroun ndi ba kopesa ngape ba jia okende fo okende ba weso ba biloko mo ba ndengwa na zo apé chance té tant on a zongi na kin Congo Brazza et là ils ont sanga kin wana de na zaki envoyé ya France guerre et salami na Congo Brazza ya lisubana sasu ba obi ekoyaka mambebele ba Brazza vilo ba katsaka na ngam na biso siko na komaka empêcher ya kosala nzela eko memanga genre ba Cameroun pona ko tato ba nzela ba Nigeria puis ba Riki Musia na bayaka ba nzela ti ba Nigeria bo ngai siko na komaka na koma siko na difficulté wana puisque frontière ya Congo Brazza na biso ekoma ipenda kilo maintenant lokola nazala na projet au voyager ngai kulutu Jacques Makaya na sipio mosengo bango siko déjà avant Kabila le père akota bango déjà ba se retrouver na ba Afrique du Sud ezaki bango ezaki les lions de la tribu de Johannesburg ve Michel Tambo bazaki déjà kuna na biso masa mususu Jacques Chamba azalaki kuna na yena ba mapasa ya Fatundu Lipisha tout ça bazalaki ba Guilé bazalaki na debut na Lipisha mo kufa
mbo akufa depuis chamutazas kona Johannesburg tozali na ba Gile Kimbana do ba master siko pena tozali na ba jeune capable ba groupe ba jeune capable na kin bango presque bazaki déjà na Afrique du Sud parce que ngalo kwa na rata qui voyage à Poto puisque Brazé calé na comme ko boule ce qu'on a qui en Afrique du Sud plutôt que na qui Lucas puisque pour na au Kenya Nigeria on a pensé qu'à photo que banzela ba Brazza. Ok, pendant qu'il est d'Afrique du Sud, et là, il y a un avion, au Kitimba, Afrique du Sud, ou bien le Bumbashi, mais l'aéroport est qui miné, l'accès à ce qu'on est là au Kenya. Allez, au commun Ilebo. Na komina Ilebo. Comme tu komina Ilebo, là, il y a un grand frère, cousin, abisso, mon tante, il y a un ça na bralima. Le quoi, on a eu déjà que Koulou Tunga na Okende. Voyage mais au Kenya banzela il est beau absenga ok tous a délégué ba bralima ba partout ya no ça na bralima apesa ngai kombo ya délégué moko azaki na il est beau ya bralima ko koma na komi to na kiti na libongo et là liboso na ngana s'informer si délégué wana ba période wa to ina ba téléphone non ils a quitté il fallait que oui Babisinga délégué à Toebinda kuna zaipe non ya libongo anemanga ti pas délégué wana na ina lettre o bapesa inga ipo signer recommandation oui recommandation na comité pas délégué ngwa ya mbibiso na bosana kombo na ye ngaba pambula ye puisque moni ba confiance o quelque part na ba confiance ba tuba ina ngokala lelo ba tuba zana ngo souste confiance akala zaki ko yebi mutute même na koti na mutuka na kombo na yo na kombo na ngai bayambi pe pesi confiance le beba le faut ba beta dame na yo comment peut faut ba beta dame na yo sala ni na pesa lettre wana amoni lettre atali a comprendre que bango na bango en tout cas ba pesa ngai place olala la pesa ma place olala et na Ilebo na ça qui sous ata ba 2 semaines OK puisque et le ça nga ba 2 semaines na Ilebo c'est-à-dire que tremper que dans chaque journée il faut pas programmer, il faut pas boyer ba. Ça vous a combien de jours ti Lubumbashi? Ti Lubumbashi, dans la kenda direct déjà ti Lubumbashi puisque les aralite. Les aralite. Na kenda direct ti Lubumbashi te mais train ti Lubumbashi na banzela ba train geno ko beta pe sous ata ba 2-3 semaines hein. Oui, au ko beta ba 2-3 semaines puisque ba train Congo ça ba train bon ekufaka nango na banzela bato wana ekufaka pamba après ezali pe na bato mosusu bano ebisa biso basala bagene ti bacommerçant loka balinga koteka na nzela so bamoni mboka mo boye oneye babendaka batio oyo ya pression train etelemi siko bango basala nango neti mwa pane po bakitisa babiloko na bango bateki na mboka wana mpe baarrange siko so basi bakati bongo bokolala mpe jour moko to 2 jours bozala na mboka mo boye omoni pose nga kolongwa na ngai Ilebo tina koma kananga na umelaki so na exagéré na ko sa pata ba 2 semaines pour na komakana koloma Ilebo poto komakana puis ça bamboka ti OK komakana Ilebo eza grande ville kananga eza grande ville mais na entre Ilebo na kananga ba village eza so ba village wa bato bana besoin biloko comme celui qui ça ba commencer ba koteka ba bilamba en échange ba biloko belé ngai objectif eza na sac na ngande na okende Afrique du Sud maintenant nga na commerce ça na nzela te ngai so ba tumba nga so ba umela nga prier nga Nzambe bato to longwa to kende puisque na temps na moment okobela so ki fuko zaki nango moi là ozaki nango je betaki 2 semaines à Kinshasa ouais otambuli sous 1 mois na nzela poko ma Ilebo parce que mbongo ezali kaka bono vivre ndeni ono bande ko ndeni en tout cas na sala qui quand même effort ya ko épargner quelque chose. Ozaki moko tambola na non natambola ki ngamoko te natambola moment na jeune Marie ozi mo so mimi mo sanga lo mimi kono mwana ngani mwana ngani te ko ya ngayo kaso bali me mwana ngani te so dezo bali aza so mwana ngani te do tambola mumi iyo banga ino mwana te babanga papa omoni la vie baloba qui risque rien n'a rien en plus ngana na terme mo na ebisa ba tout l'impossible c'est pas moi moi l'impossible c'est pas moi d'ailleurs ba oba ebinga ba l'impossible c'est nga na place au baïb ça ngate que kuna baleka te to wana basala te to ba kota te puis na ebo kota tout moi l'impossible c'est pas moi mimi moi aussi mimi moi aussi
so ça y était dans le solo puisque na obetanga. Ah ok ça. Non mais quand même avec ça le solo. Oui. Faut tu quand même ndenge parti nsuba mona amna ko moi si neti banzela o biso le gars na so moi si ba ko botola yo. Bon, ça dépend. Ça dépend. Il y a Bassi. Oui, au moins, il y a tout à l'heure que les gens babilo comme sous yo soko yebisingai. Il faut n'andi mayo pour yo vivre. On comprend. Na koko boyate. So yebisinga kenzela on biso to lika ko ke na moi cité ngana ndi mayo. Tant on benga ngape ke ko na moi cité na ndi mayo. Neti ba master ba yebisaka ngai. Ba master. Pour ne pas citer les noms, bah ça va être ça que tant que on a comme on fait ici, na bah ça va être ça que kotinda moi si na pototé, à kochamwe, à okende wawa. On comprend? Ben tout ça qui na mutu makasi il y a des fois PMSO yoka kité. On comprend madame non lingana lo bano. Donc voilà, mais dans zela parcours wana en tout cas côté kuna, je ba botolo moi si c'est que moi si na yo déjà za moi si à malamte. Ngaza ina grâce na zo yo mutu moto anda coopérer bien. Azaki ami nanga, azaki confidente, on partageait tout sauf rien et quelque part elle me protégeait aussi dans zela. Ouais. En gros quand on a stress mon copé boy, il y a des fois après sur courage, en gros quand on a stress au PC quoi donc na zela tout ça qui vraiment na complicité quoi. Et là au mot te ko ça la même. Bon, oui, puisque au moins banzelo ebité, il faut ça en plus biso bimaki to bimaki pena ba vrai chrétien. Il y a au moins une télé mais ba faux pasteur. To bimaki ba vrai chrétien. Ngai comme même dans zela coûte na train mon ya mo boy. Na on se sentit de lo mo zo ebisanga ka ke bandote ya ba tout le monde a peine na télé na kati ya télé na bandote. On a salaté msusu avant mais na télé mpe na komote. Et eloko wana et ça va tout ça comment bien un pasteur et ça là qui est tant comme dans le Lubumbashi na galère à Lubumbashi maman moko kaka a ko découvrir na marché na terre na train ba ça biso hébergement panay. Vous comprenez les alaki de il est beau to continuer si kananga et biso quand même à taba 2 semaines et après to yo komana kananga mais là en tout cas il y a train tout amola ipena mabete. Et il y a un problème, maintenant c'est ça qui était Kananga. En tout cas, c'était trop bien. Si Kananga Mouto a recommandé qu'à Bisso Lissoussou et pas il y a délégué toujours, il y a Bralima. Et comment est-ce qu'on délégué, il y a un mec qui sont là, il est beau. Tant il y a un il est beau, à mon avis, bon, on a ça sympa, c'est-à-dire, déjà, on vit dans bateau, on peut supporter aussi, même ici, parce que moi, on a sur Yambinga, même au salon, on a supporté. Dans ça, la peine fort que Tina Okende, Otika en avoir témoignage. À déléguer biso pas délégué mususu a pesi biso sous lettre tozu courrier toyé délégué azayine peka neti na ba prince na ba main road ndi baka to pesier ayamba biso pe bien ba on baza na ba parler bien on va bien on ba villa ba pesa ba pe na ba villa puisque baza ba ta misala a pesi biso pe chambre na vandi sou na kana na taba 2 semaines lisusu 2 semaines mais en tout cas il y a délégué toi qui bien même na madame naï. Comme madame n'écoute vraiment là que ça vit sur na Chiloba moi appellation Mike donc on était trop bien après koluka ba billet billet au monde on a ba train ça qui ndete donc ba train ça quitté le monde on y en a sauté au bisa ngai tout on a oli ndenge to no vivre ndeni nzela on a biloko oli ezebele il suffit qu'on a bon on a eu bien on a ba biloko no en échange qu'on a repé ça me touche chemise a pesio penza eloko yo lingi ata misuni ata bani ba pesa. Ouais, donc c'était les équipes dans ma bête. À Kananga, RTE reçoit. Si qu'on a Kananga, né, billet, tellement les équipes, comment moi, mon boulot, nazoyeba, ba connecta qui bisona, soda moko, ba commanda, ba kadogo, ba yaki. Ba kutanisanga na mbila, moko wana, que non, bango, bazara na ba feuille de mission, bilo moi, bongo, au tchaoka, neti famille, na pour voyager. Mais c'est vrai, on a payé. Fait des routes. Fait des routes, bilo moi. À ça, la fait des routes. Fait des routes, wana, mukolope, il y a nini, yemope, azala, nakati, il y a train, wana. Tu voyager na bango ensemble. Tu l'équipe banzela, ba kalemi. Tu l'équipe banzela, ya ba mwene ditu. Tu l'équipe bango kebele. Ndeka na lobi train, télémara nango kaka. Donc moi telemi bandi koteka moi telemi to lali mo sali 2 jours vous à la place wana et là il est difficile les amis ko sukola puis c'est ça bo sali 2 semaines dans nzela
boza bata ba train mai eza ba train na ba toilette te ba train en Congo eza bizarre souvent sandé mais ceux qui train telemi na ko mo wana déplace bobandio ke luka place ni ko sa toilette so za pour sa toilette so toilette kangi na kati ya train mais au souffrir makasi nzamba batela ki puisque na tikala okuta na babiloko wana te mais na kati ya batrain au moins na train ezalaka na place moko ya wc mais wc wana déjà eza sous wc te donc batondi ici déjà bamarchandise ya baclient eza sous ba wc te bato baza ti likolo ya batrain bato mosusu bafanda kutu entre les deux wagons oui bato mosusu bafanda entre les deux wagons donc train bato mosusu bakoma pene ya misusu ke akoki lisusu te elingaki misusu asala toilette bango nde babendi banini wana ekati train po bato baprofite bakita bakende osala babesoin osukola te osukola wapi na kati ya train deya bapompe ezala te na banzela bakati batrain wana banzela wana kati ya naoka bazamba bomonaka bazamba na banzete na bamabanga omona mai wana so botelemi naye bamboka moto otelemi afe ezala lubudi fe ezala lubudi mboka mo balobaka place embouchure fleuve Congo ebanda nde place tomona mai mai bamabanga moya bapierre moya kitoko na kati nde bato baprofitaka na bamai wana mais na banzela so moto ayebi soki azalaki trop propre akosio te moto ayaki trop propre azalaki te boza trop sale na mwasi mobali ndenge moko boza ndenge moko boza trop sale alors okomi yana obi ande no bia moni histoire eza histoire mo eza kilo donc na mo penda malemba tu vraiment bazwa temps ko landa biso malembe je crois que toko makando ko maka Afrique du Sud hein et puis on beta sous moi vie mon qui Afrique du Sud puis to suka wana po tout soit temps mingi pour tout ça là deuxième émission parce que deuxième la troisième la quatrième émission pour m'amuser parce que tout soit la réalité au monde en Afrique du Sud na m'amuser belé alors à partir de Lubumbashi au sein de Siko bon bien à partir de Lubumbashi siko tant to komi to kiti na Lubumbashi déplacer siko au moins vie comment est compliqué siko na Lubumbashi ah Lubumbashi est difficile Lubumbashi pour voir ça na confiance na yo kinois na ebisio Lubumbashi même des économies propres le quoi c'est avant dans la Lubumbashi Lubumbashi des économies comment vivre neti na poto batumsu ba vivre que à la confiance noté à la place à chaoté à lingi kutu oya tate puisque soko ye on dirait beaucoup moko maman ndenge moko ouais Lubumbashi bato ba vivre kuna ba mona déjà neti ba on baza déjà bata mambongo ko leka bato uti kisasa à Lubumbashi moi et comment qui penda compliqué donc tout commis bien normalement il fallait qu'il na kita et pas ya vie oyo il fallait qu'il asala ba makamu ya voyage na biso pour en Afrique du Sud Fakina Kitawana, selon Dengi Masulu Salelaki, tout ça. Et puis, il y a mon compétent, tous ceux qui ont été commis, dans le palais, mais le quoi, dans la mine, dans Namibie, dans la Zuba, dans le Lubumbashi, pendant la côte d'Afrique d'ici, on appelle ça pasteur Moko Palais, il y a Vandawana, madame Naï. Le bâtiment, c'est pas qu'il y a Tayambarabango, Abenganga Naï, dans Zubatu, la côte ici. Ce qu'on commis, on a eu un petit fort dans le palais, on s'est présenté pasteur Oriambayo. Côté siko famille ya madame Nazara naye ezaki le contraire babi non azana madame na azana ya mwasi propre na ya mobali propre bazakuna baba cadre même tous assure que bango ba olinga yo komi na mboka wana na leki na bango au vende pas batu mususu du coup faut boke ni pas na bango mais bon donc la famille na ye bazali je suis clair to kende na pas famille na ye to koma wana to zo taxi tikibiso na famille wana bamoni le kina bango bayambia batie biloko kolia to vanda to solo la papa yoye ndengeni na pesi ba Moscow vision na tala biso to ye pona boto pona na boto kaka sur place ba biso biso babike non mais ba ya pas batu ndemona te ba ya pas batu bongo te yo sur bali mwasi na yo il faut avoir responsabilité na yo et engagement na yo okoya na ngote aloko eli biso charge na malgré na pesi bango ist vraie raison au biso to ye biso to ba passager biso to itala ibango te mais na soni wana quand même ba fongole biso porte na sima kuna to la nanu et bango bazo raisonner moi na mbande ba so ma solo la chambre. Première déception, Isaki Yamwana. Boutoua, tout là, été, puis c'est de stress. Hein? Première déception. Mais bon, tout à un an, nous lobby. On a déjà la manière de raisonner, non?
après tout nayaki mpe mpo na bango te nga nayaki puisque vie ayebisaki biso ke pale na ye ezalaka awa banini tututu eza nete elobi na ntongo nga deja funa yeba pale wana mpisi naye na adresse ntongo mpe etani nga mona bimi natuni kaka bagarde na bango bakengelaka bango balabala kinga balabala wana ezaka ya nsima na biso ta bon daye kuto kokende olakisa bake bamemanga eyi mpe na mosika te nakoma mpe wana pa nazoluka pasteur ase présente mwasi na ya ngai petit frère ya maître John tout ça idée eza tala pasteur abi non mais nga na place ya mbao te mais pasteur vi alobaki ke parler déjà ye mtafuta yango tout ça non ngai na madame nana mwana ndako eza moke nayebi te mais soko yambaka déjà bato oyo bayaka awa bongo ngai sikoyo nayebi te peut-être faut koluka na place mosusu bon kozala na oteti te na mikiti nano nayebi ke kuna tolalaki nano mpe balobi eloko te okozonga na wana azongi kote utai kuna nde nabi non pasteur neti mpe kaka il faut siko koluka kokota contact na vie mpo toyeba ndeni tosala na l'entretemps bapesaki biso place wana tovandi nayebi si oyo me kovanda na ndako wana ezalaki baréunion à chaque jour lelo réunion lobi réunion c'est-à-dire okomi kaka so bayeba bengi tonton papa azobengo déjà bayebi tono parce eza ndeni na okwanda te oki mokoni nayebi si yo donc nakomi nazogalere non pas mosusu mpo ozangi mbongo nozogalere psychologiquement oza susu à l'aise te quoi ndako eza kitoko bovandi condition eza bien bana bakala bana la mais balingi na bango balingi charge te balingi charge te siko okomi koraisonne awa na kosala nini tout ça kovanda okomi kokatana na mwa mbongo na ona poche esili suka nango babenganga mpena bayebisanga babi toza na deux possibilités oyo tokokosala oyo ekoyede yo ya liboso biso tondimi tozwa charge tozongisa madame no na Congo comme ça to aide okende Afrique du Sud soka ondimi biso to aide okende Afrique du Sud ondimi nano tozongisa madame no na famille yo biso toko aide toza na mbongo te tofuta mais so olingi kozala na madame na yo bobima mpa na biso clair comme ça comme ça mais bato baloba no baya bandeko na ye yanga te nafti bango nga abalaki ye non pas mpo olobi nango nazwa responsabilité na ye nazongisa ngo na famille na ye so nabima ye na ye puisque mpo na nga namoni ake naza capable obima na ye toke na ye alors nga namoni ake ole bosala badepense ozwa ye bozongisa ye Congo bosali so depense akoyede nga naki Afrique du Sud pourquoi pas oyo boningai boyede azonga Congo bobakiseli biso mpo tocontinue na biso chemin babisinga oza tetua motu makasi tellement ya mobali azalaki mokolo mwasi mpe azalaki mokolo bazwanga na zwi balileki na bango na mwa moke na ye na 26 ans c'est-à-dire bakogangelanga facilement sans puta bayebaki asemeki to ape bokilo babisinga oza tetu donc bokovanda chez biso te bobima ok tokoti na ndako tozalaki fo tokanga bavalise mama abana banyolela fo nabenga papa na kisasa na bino yokobenga bao te nayebisa non wana eza nekwa neti sikoyo tokómaka bahaine ya famille bokomoka bafamille mwana na biso ate kuna voilà toyaki mpe mpo na bango te désormais fo tobima mwa manœuvre pesa babengaka ezali na butu vers ba 20h 21h réunion à 20h 21 mpe tobima en plein hiver mbula ebeta libanda na raisonne titan tokoti tokangi ya banda olela tala zemi munene sikoyo nango ozwenda bime na zemi yo sikoyo ngamo mpe nango bima zoba awa sikoyo nozwa ete okei wapi en plein elanga to hiver na elanga tokende wapi epuis na elanga Lubumbashi eza lokola elanga poto wapi Lubumbashi eza na malili moko mbula mpe ebeta navandi ntina raisonne ntina yebise na bitala omoni bango baya bafamino so babomo babomi yo lelo olalawa nga nde na okende mais lobi na ozwawa ome yo okende wapi nga wana etali yo te yo considere kake nga na ati nga funa bima ome ndo abandi susu nga bingai ifo na bima mais bango baya bandekono so baoboma yo babomi yo tata na bima wana nayebisa bagarde na bango place nini nakokokende mosusu na mini mais tonto yo fo kozokende wapi na ero na bino naoluka ta place moko ya hotel
Ah, bah, expliquer, ngabima na centre-ville, tout. Na bimi na bagage. Na komi na libanda, mbula. Hôtel. Tena kena penati na centre-ville. Na moni kiosque, moko ezaki wana, kiosque ngo, daoteka ba, na moi bateka ba cassette, uta ba Dubai. Ya ina wana porte. Na koti na kiosque wana na la na kati ya kiosque oyo na bata matambula ngamo na vai na kata kiosque raisonnement esali ngana kiosque na porte te oyo bo siko so na kati ya bata ba voyou to ba bandi ba e awa ngano suka ken makanisi matanga tisuka na bino eso na iba ezaka bo me faina za na Kinshasa si je savais ouais n'habité olena lala awa na habité ni combien na butu nazo makati kota lopango ba famille wana nalata na balabala mais so na babominga ta na balabala bakomo na take mutu moko na tongo babomaki ya kufi awa na oza identifier po bango ba yebi déjà ngake moko batu ba yebi ngate na banjozo nena lo ba wana nyoso na opola batu ba yebi Lubumbashi ba yebi na centre ville na ba villa wana ezaka na ba commune na Lubumbashi ba lopango ezaka na kati libande za ba clôture ya ba fleur ba kwafa doza place au bata mambula te autant mapenda en pleine rue mbula ekita donc na opola nazonga ti côté wana na yeka na sima place moni tizaki tellement place au bata meyate na telema boy na biso na telemi mbule beti ti mbule sila kiti mupepe mo bandi e kausanga na bilamba tongo na ngetani la ngabo tongo na ngetani la ngabo tongo etani na usaka ka tour quartier na yoki batu bazo sambela yesu tellement ba église za minga na kota na ngata na église oyo na Alexa mota tam suna ko mona pe pasteur après na expliquer situation na kota prière wana la prière matinale ici batu banyo kende na moni pasteur nga uti Kinshasa tala vie na nango tala so beaucoup aider nga ta na place mo ya koki kozala ta mo moke metozo le 14 la vie wana za na mibiso ka ya zwa biso pasteur abi ba place au Tchangate mais bazali na permanence donc le quoi ba yebi yote réalité ba yamba yo pété ah balanga abi osambela une église ni na Kinshasa na bina assemblée évangélique les Seigneurs oh ben so eza ba communauté okoluka ba communauté na bino awm so komona c'est pasteur église na ngeza purement locale mais na yebi que tant on a eu liboso na yo na na famille chrétien c'est-à-dire boza capable ya ko aider nga de fils qui na place naza o nga ba apprendre nga ina bonzambe yango wana abi mais non frère mais biso to na place au ciao te désolé nabimi kubima nabimi wana na keiti na zongi place mama bana zalaki tanga moninga boye abandi kolela na ebisi yo so na raisonner mambo wana elo esala nga place zake na omona libumu na ende ezalaki to anazemi akoti na ba stress abanda kolela nebise mais non zolela nini abise nga yebisa nga vérité olala wapi na bi et ça important te l'important c'est ça sur en vie au moninga nde na ye na yo zoyo tobima abinanga tokende wapi na bi tobima eza pa na biso te sikoyo eloko esalaka bien nazala na babiloko mo ebele c'est tobima mpe na mwa bamarchandise ekoyede biso na banzela puisque conseil bapesaki te okozala mbongo na voyage mais kobosana te tout ça mbongo na voyage esili nakomoteka sikoyo babiloko nateka na bilamba nzoto tout nateki donc natekaka babiloko neni balakisanga kote mo église mo ezalaki nabosani kombo église yango pasteur yango azali pasteur monene na Lubumbashi baloba babomai so bapoisonaka ye basekiso ya bakabila les fils babiloko bongo nabosani kombo bakambiste bazalaka liboso église wana bakambiste wana loko ezalaka mo boye ochange moi 50 oye ochange moi 100 kaka mpe bango nde mpe bato natekelaka babiloko nanga natekiteki babiloko tozwi suma bambongo nayebisi na bitoluka sikoyo place ya hôtel tobandi otuna balakisi biso appartement hôtel ezalaki trop cher mais appartement hôtel wana nayebisi bango ngai nafuta pour un mois so bokokitela biso babino awa bakitisaka te tokalkulele yo par nuit donc par jour fois 30 jours nazalaki obligé nayeba ye na mboka te towa mpe na bato te oke wapi
bakalculele biso wana tokoti na appart tokomova na appartement hôtel biso toyaki mpona voyage bambongo kuna soki komosila tokomova na appart hôtel ifo boluka biloko ya kolia ifo kaka nde ezalaki ya misu natiki na hôtel ngai abimi na ngai naki etambola nakenda sikoyo kosomba nasi bambisi na bango moko kokauka na marché wana nakomi na marché nde mama oyo nabetaki lisolo tout à l'heure ntango natei na kati ya train mama wana reconnaître nga papa Pasteur yambo mbote abia yambo sana mama abia bosawa ngabi wito za bozofanda wapi naye na choix te yelingaka na bandi koexplike toyaki mpona boye ekomi boye place tozalaki bayambi biso te tozovanda sikoyo na hôtel moko awa na centre ville tout ça mais papa mpona nini ovanda na hôtel bozofuta chien nga naza na ndako nakokoswa na mobali na nga bakopesa bino place bovanda soki ndeko wana ye kozwa yo comme ça bokokokende nayebise mama c'est pas grave ok naoswa na mobali na nga yo lobi zongelanga awa nateka awa naopesa o suite nazongi nasoli mpe na mama ya bana ok lobi nango nazwi me toketi place wana abino mobali na nga ndimai ke boya kovanda epa na ye na façon do nasolaki na ye abaki bokoko ya problème eza te nde bazwaki biso tokevanda place wana tokomovanda na bango ebanda oleka quand même bien osala combien de temps Lubumbashi na Lubumbashi nasali ba 9 mois nasali ba 9 mois donc non ozalaki wana sur biso 9 mois oui nabeti ba 9 mois na Lubumbashi na vie wana mais bato babengana bino banomona quand même na bango en tout cas babandaki nde komona na leki na bango po mo bakomaki kotinda bonne na bango akende otikele babiloko ya moko bakobenga ye bamande nde komona na ye ouais mais ngai en tout cas nasaka mpe nde fort mpo nini kosasu 9 mois na Lubumbashi bongo nungusi okomai wana baloba soki Lubumbashi omona Afrique du Sud non lokuta Lubumbashi Afrique du Sud eza kwanga te faut leka bazambi faut leka bazimbabwe faut leka tu sais même pas Kasumba Lesa na Lubumbashi na 9 mois nakomai kuno même koloba na moke Swahili 9 mois parce que famille bayebi que oza déjà famille bayebi que na si na koma na Afrique du Sud bataka quartier kutu mosusu bayeba na kile nzoka nga alia bandakala nazolia babunga je préfère tosuka awa pour la lelo maman da kilo parce que ça le but continuer toko en tout cas batu ba kelo tozana lisolo de l'Afrique du Sud moi déjà des épisodes déjà presque 50 minutes donc je crois que tosuka awa pour la lelo alors conseil européen c'est le batu parce que tosuka ils ont la parenthèse ils ont pour lele conseil européen ça batu le poto aussi dit ça conseil tant que tokoyamba la sima d'abord voilà non toyamba la sima tokolobela ndenge no longwaki Lubumbashi ndoko maka Afrique du Sud et puis obetela biso benesco via Afrique du Sud mais conseil européen c'est le bateau bazana banzela ou bazapela banzela wana autant soit vivre peu ou yo vivaki ou ça bon par rapport à expérience non bateau déjà bazana nzela wana o bazo vivre ngana vivaki déjà ba vivre ngana vivaki il faut que basa la kibomoto ba comprendre que na vie so décider au ça likambu kobimisa mutu ndoki te koyina pe mutu te puisque en vrai ngana loba na se poser la question tamso koloba ba famille wana baza ba famille mabe baki batu mabe mais pose-toi une question est-ce que ba ba benga kinga c'est ça ba benga ngate est-ce que ba obligé est-ce que baza obligé pe ba yambanga voilà baza pas obligé te mais na biso to zo ke comme toza famille c'est que makam soto ekende bien mais batu na batu baza ba calcul na ba programme na bango ngana tikala koyina bango pété. Par contre, avant même ngana bima Lubumbashi na kenda ko pesa bango au revoir. OK, très bien. Na kenda ko pesa bango au revoir. Moi na malamu. Voilà, na koma ipenda wana na sali effort que tozo musa quand même courant bien. Si. Pour madame Azaki souste écoute bima déjà avant na sali de effort bango de bimi. Ngana tikali ngamoko na sali ke toza famille si mabe ezali mais il faut na bisabino au revoir nazo kende côté bato wana bakei. Moni sikoyo ba oyo nde bazana nandu bakomi na ba parcours wana te et c'est que soit linga nzela wana abongisa ba mbongo ba hôtel na ye asa na fortune puisque la réalité oui puisque banzela wana et singa lelo te ba biso ke ko longa noka lelo komi lobité so eza rali eza olunga lelo te poko malobi OK voilà to komi na suka pour na lelo
je crois que tu passé ta moko il y a moi ben monsieur belé mais tout là tu ressens na Lubumbashi wana parce que ça 9 mois Lubumbashi tu ressens sur Lubumbashi wana ce qui est pèse biso to comme Afrique d'ici en tout cas tu tira Lubumbashi pour makambo le beza mo belé pesa mo aussi sans biso. Merci beaucoup mbote nangai déjà na Maman Stagnon surtout au Balanda. Adam sécurité. Adam c'est sécurité, Adam c'est protection Banamboka avec 12 diplômes. Na Zurich wana Adam c'est na pesio bambo. Yango wana Emile Bamba de Zurich. Asalanga bien moko, c'est-à-dire sympa. Non, Emile Bamba de Zurich na pesio mbote so na Zurich na omona yo, en tout cas fona mona yo. Beliloka na Zurich wana Papi Coquette Mabuluki. Papi Coquette. Oui, prophète Ézéchias Mbuku. L'homme de la répatance. Courage à toi, continue. Naebi ke bitumba ezarane wana ce côté zo bunda côté kuna pe kendarane wana mais si il faut toloba puisque toza obligé à koloba. Nani mususu na couper sambote basé belé biso za baté belé et Washington grand pays. Na Munich Washington yayo yango wana place ozo banate Washington place ozo banate mais to yebi place ozali ko bitu kisaba na hotel Washington tous ensemble et batoisé belé donc c'est-à-dire tant on a les cabo il y a des fois on a comme on a moins difficulté Aziko force Fumwetu oui Fumwetu Aziko force yayo yango wana tous ensemble oui Bigansumbu naebi ke boya pas so bien Aziko force il y a pas benginga Aziko force ça peut se monter avec les 5 kitoko Aziko force ouais donc Bigansumbu na pesi mbote Zaki mususu nani il a fait Jean-Claude Mabanzou en tout cas bayambaranga il a ramené bosso ba mona ngai mais c'était sympa très bientôt dans sur la Suisse comme vous le présentez dans la liste de voyage celui qui c'est photo de comme non on a mis la Suisse ça la bien pour Suisse à Mboka Mbongo donc on est toujours ensemble merci na ba master ya Gabon au bout qui ngai bien ko plutôt kwa zalaki ba mettre Jaguar le Kofi Ngombe bazalaki wana ba maman Brigitte bazalaki ba Sarah Matumbolo ba GG Fulamambo en tout cas ba travailler belé merci na ba voilà merci na bande ko na émission zalaki parcours Kinshasa Afrique du Sud nzela ya makolo to bandi yango lelo na ndeko na biso 5 kitoko aigle de l'Éternel je crois que to continuer semaine oyo ga to banda o to bandi oyo to continuer sous émission oyo restez connectés yo pe o le kabanzela mo boye yaka to vanda boye to solo là butika malamu allez bye bye blanc toujours vie tu as pleuré ça il y a 25 kilos tu de la vie toujours voilà tout ça na orphelinat tout tika biloko ozomona tout tika na bana biso orphelinat toujours tout le de la vie on a chose à vie à battre toujours le de la toujours vie petit bazo bimisa bango wa plat Gaba. Ça va si que le bim. Damas. Oh bah soso kita, soso akato kita.
Gaine, de la vie, toujours en forme. nakotuna mwa 2 mituna tuna osimbika mikolo kozonde mama mingi me mama mbote ngai naza ndeko na yo ndeko Papigene nayaki mpe mpona asala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini omama awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo toza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni koboni te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni koboni te moto motema nde kotutisama yo ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana ondeni tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele oyo ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana o na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke baparent bakufi ntango parent akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolobaka ezaka bato soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonga ndenge otikoba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te na salaire te ndenge oyeba osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozongi mpe na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bango ezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe esengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke toke na mepa mama mwana mama mpona boni lokola d'accord merci Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na ofina na bino epuis tomona bino totuna bino mpe mwa quelques questions par rapport ya évolution ndenge bosalaka mwa badifficulté bokutana nango mpona fait ngai nazalaka na association
puis dans une chaîne YouTube où bengi tolobela vie baolanda biso pe baolanda biso partout batamite ya malamu pe bazali peut-être bakoki kolinga pe participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa? Merci beaucoup. Zo micro maman Simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bino pe ko ya mabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azali te. Mpona ko bolingo na kolakisa yango ke nakoma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpona eza na posa mpe nasunga bango ezali azali te. Bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balembi abana bakoki kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama akwa na pande nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi? Bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa maria mwasi ya soda na nazali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyi kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge mingi ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye otali te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza misio moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na bizana soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovandela bana balokatere bo na kokate bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobali alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efana sombela sika atokande asombelaki ngai ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofengelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisanga ya binzambe soza mosala opesi ngai ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele bakizaka na kati ote mama bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato oyo bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango bango nyonso ndenge bon na bana yebi so mabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango kaka na kati ya priere ata molo yo boti lelo oyo bakobetela ndoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka
bana na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tie bango na kati ya batonda babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omno de juge ndenge bazali awa nabengaka bango komdeki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monike apesi nga mpe bagi monike félicitations merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga tena mingi difficulté omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akoma nano tete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwa saki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arrete mama luka ata awa bana tangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde difficulté na yango makasi kote wana nafuta ndako na afin de moi naluka te so baenseignant mpo bazwa ata ma moke kote wana tuka papa episanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alina nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sandesili luka mbongo kofuta sandesili luka banseignant nde difficulté makasi oyo naza na en tout cas merci mama moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso bato mite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na orphelinat motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza koma bafamille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai oyo alekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso po mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora aza sur bata diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badifficulté eza makasi bana na bino bandreke na bino baleka bino baza na badifficulté soko nzambe azosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre ezali awa bana oyo bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakokoma mpe tino soko batangi malamu te bakokoma kuna olongeni susi na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na
na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke nabala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai nabi na nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato oyo bakokosenga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino aza mwana kongo bakokalisa bino nakolaka na centre so nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpa na nzambe nzambe asunganga batushe motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bango po bakoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwanga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya tabe moyinga boye tovanda so awa tokosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu tanga bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namamukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli baluka yango voilà bénédiction baluka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elenga nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela obuzuka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngaye pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi
bisika bowuti mais awa bokomi lokola bana tata moko bitumba ezala te entre bino koswana ezala te bolingana entre bino et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa boye te voilà allez moko nana aloba yo yaka yo na moni okambi prière yo komolo nani Dieu merci yo za âge 14 ans ça fait combien de temps ça bambula boni yo za oui biso te bomomeli awa le grande ni ça va yo oza discipliné oza poli hein okende la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo, okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup, nzamba pambola bino bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo beto ya Jean maboko. Mwana mwasi moko toane besoin pour aussi ça casse. Mwana mwasi moko kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Lina. Hein? Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia, hein? Ah, baza gentil, bayamba bino bien. Oui. Vous avez très bien, hein? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka? Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe, hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Kobundaka te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo bato bozaka. Oyoki Lina obi websa nzambe enjwa koma mtu munene asunga pe bato bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na bino ngala kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te boswa na kapete respect boto sabato bazali liboso na bino boyokani toyokani merci beaucoup allez bye merci beaucoup merci beaucoup merci Merci. Voilà prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.